Comment Zambé tata mon appelle mon santu batata ba maman balandianga wa bino di Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus na nzela ba émission tokosala na bino les analyses spirituelles ndenge to bakata nyonso émission les analyses spirituelles to sala yango na sentimenté to sala yango na plus intérité to sala yango ko ete yo sepelate kasi émission les analyses spirituelles to sala yango ko ete Nzambe a sepela Nzambe soki a sepeli oyo Nzambe abongiselaki yo nangai nde tokozwa yango kasi soki Nzambe asepeli te batata ba mama ekozalaka pasi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokozwa yango yango biso tomipesa na nzela ya ba mabondeli na nzela ya ba concentration na nzela ya ba discipline spirituelle oyo ezali ko permettre biso toyeba koluka posa ya Nzambe toyebaka yango pe tolukelaka yango wapi tolukelaka yango na maloba na bango na banzembo na biso pe na mikanda ya lingomba. Mikanda ya lingomba ezali mikanda nyonso oyo biso tokotangaka yango na kati ya lingomba na biso parce que papa Simon Kimbangu na 21 alobaki atikeli biso Bible ezali ko faire partir na mikanda ya lingomba ba décision ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani ba recommandation ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani mikanda ya lingomba etambwiseli ya lingomba toyebi ete tozali na ba principe et méthode ya lingomba tozali na mikanda ebele ya lingomba oyo ezali ko réunir lolenge nini lingomba esengeli kotambola mikanda wana nyonso ebombi baposa ya banzambe na biso ebombi baposa ya bapapa ebombi posa ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani yango biso tomipesa pona koyekola maloba ya bapapa maloba ya bamvola misatu maloba ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani tomipesa pona koyekola banzembo na biso tomipesa pe pona koyekola mikanda ya lingomba po toyeba mabomba minini ezali na kati ya maloba ya bapapa mabomba minini ezali na kati ya mikanda na biso pe mabomba minini ezali na kati ya banzembo na biso tango tozali koyoka makambo wana misatu wana tango tozali kososola yango nde ezali ko permettre biso toyeba Nzambe alingi nini pona biso pona lingomba na ye pe pona mokili e soki tososoli yango nde tolukaka tosala yango po ete tosepelisa ye Nzambe soki asepeli oyo ye Nzambe abongiselaki biso nde akopesa biso yango batata ba mama émission des analyses spirituelles tosala yango po ete yo sepela te tosala yango po ete Nzambe asepela yango bomoni mingi tozalaka soki tobandi émission ndenge tolobaka yango tango nyonso émission des analyses spirituelles ezali la seule émission Nzambe na ba angelo balandaka yango c'est-à-dire tango tobandaka émission Nzambe akiti na ba angelo na ye bakomi kolanda émission les analyses spirituelles parce que makambo oyo tolobaka awa ezalaka makambo ya kosepelisa mutu te ezalaka makambo oyo totiraka yango mingi na maloba ya bapapa totiraka yango mingi na mikanda ya lingomba pe totiraka yango na etambwiseli ya lingomba ndenge bapapa batikaki lingomba etambo mikolo elekaki toyokaki mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani
alobaki oyo tolongolaki tozongisa oyo tolongolaki tozongisa oyo tokotisaki tolongola. Voilà la raison pour laquelle biso tomipesa pona koluka koyeba posa ya Nzambe ezali nini pona lingomba na ye, posa ya Nzambe ezali nini pona mboka na biso ya Kongo, pe posa ya Nzambe ezali nini pona biso bandimi na ye to batu na ye to bana na ye. Yango moni batata ba maman émission les analyses spirituelles to sala yango lolenge wana ndenge to bandi émission boy tozali kosenga na ba ange nyonso oyo bazali ba consommateur ya émission les analyses spirituelles. Tozali ko comprendre yango ete na kati ya ba émission oyo tozali ko sala ndenge tozali ko publier yango ezala na TikTok, ezala na Facebook, ezala na c'est-à-dire tout le baka na ba réseaux sociaux, ezali na batu ebele bazali ko se retrouver na ba émission tozali ko sala, bazali ko comprendre ete ba analyse na biso ezali ko joanzela, ba analyse na biso ezali ba analyse spirituelle réellement. Mingi pe ndenge toloba yango soki mutu azali na connexion spirituelle ete na tata Nzambe ezali pasi makambo oyo biso tolobaka awa a comprendre yango parce que tobengi yango les analyses spirituelles. C'est-à-dire la seule émission Nzambe na ba angelu balandaka yango. C'est-à-dire ndenge tozali kosala ba émission oyo soki o comprendre quelque chose na kati ya émission na biso komitongisa te yeba ete ozali ange parce que ezali la seule émission Nzambe na ba angelo balandaka yango. Donc makambo oyo tolobaka na kati ya émission na biso tellement ezalaka posa ya Nzambe, Nzambe a vérifiaka ayeba est-ce que ndenge tolobeli yango ezali ndenge apesaki biso, raison pour laquelle Nzambe asalaka nini alandaka émission les analyses spirituelles. Yo pe sika ozali soki ozalaka na courage ya kolanda émission oyo et que na kati ya émission les analyses spirituelles ezali na eloko moko to mibale oyo monaka ke makambo tozali koloba tozali na raison ou bien ezali makambo oyo ezali na nzela ko hésiter te partager yango epai ya bana ya papa Simon Kimbangu oyo yo na ngai tozali komona ete bakoki pe kozala ba ange parce que ba émission oyo bato mingi bakokaka kotala yango te. Yango soko tali na ba commentaire ya ba émission na biso to salaka au mona bato ebele ba se retrouver na passe. Yango mona la ta mususu ba misusu bazokende na ba injure, ba misusu bazokende na ba critique nzoka de biso ba kimbangiste to finga kate. Donc raison pour laquelle tozali ko recommander na ba ange nyonso o balandaka émission des analyses spirituelles to hésiter te ko partager yango epai ya ba ange mususu oyo to yebi ete bakoki kozala distrait parce que moment oyo ezali lisusu moment ya distraction te ezali moment oyo Nzambe tata Simon Kimbangu kianganya yebisi biso ete ezali tango ya bana na Nzambe. C'est-à-dire il faut to partager biso na bino biloko ya bana ya Nzambe, il faut to partager biso na bino misala ya bana na Nzambe, il faut to partager entre biso na bino makambo oyo Nzambe akosepelaka na yango parce que soki tozali ko partager yango ndeke ko permettre biso to sala oyo Nzambe alingi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Voilà batata ba maman émission na biso ya lelo tokozala vraiment ndenge tozali koloba lere nyonso tokozala un peu deep na émission na biso moko mwa lelo tokozala un peu profond parce que tokolobela moi ba point ebele na kati ya émission na biso. Mais avant to tia la bino nano nsembo oye ko accompagner biso na émission na biso to sepela to pesa bino déjà thème ya émission na biso ya moko mwa lelo batata ba maman émission na biso ya moko mwa lelo thème na yango ezali toujours distraction spirituelle. Mikolo to baki to sala moi ba émission ebele à ce qui concerne les distractions spirituelles parce que na kati ya distraction spirituelle ezali ko bota makambo ebele, c'est-à-dire thématique wana ezali ko bimisa makambo ebele oyo biso ba analyste spirituel tozali ko constater ete mingi kati na biso tozali distrait. Tozali ko sala pe musala ya tata Nzambe na kati ya distraction spirituelle sans le savoir.
yango ndenge tozoloba émission les analyses spirituelles ba thématique oyo banda kolobela ezali ba thème oyo ko permettre biso to comprendre ba réalité ebele surtout biso ba etozali ba kimbangiste oyo ya solo to comprendre ba réalité ebele oyo ko permettre biso to yeba ko batela tout d'abord kondima na biso ko batela paix éducation oyo tozwaki parce que mingi bazali ko détruire éducation auto qui na ba sentiment mingi bazali ko détruire éducation kimbangiste na ba sentiment ou bien na ba influence ya ndenge na ndenge yango biso tozali ko sala ba émission oyo pona ko permettre moko na moko kati na biso ayeba ko concevoir kondima na ye parce que esika to uti musika batata ba mama esika to komi to yebi kasi esika tozali ko kende to yebite ndenge mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani akolobaka na biso tango nyoso. Voilà batata ba maman teme na biso mokomo lelo ezali distraction spirituelle. Mais avant de développer teme na biso ndenge zalaka comme d'habitude to sepela to tiela bino nzembo oyo eko accompagner biso na émission na biso ya mokomo lelo. To ngaki déjà to yebisa bino ke émission ya lelo to senga na bino tozala patient parce que tokolobela makambo ebele tokolobela makambo ya bandeko na biso ya 26 tokolobela pe likambo ya mibeko oyo kufandisaka oyo mibeko ya nkamba donc tokolobela pe mibeko ya nkamba babengi yango ba loi ya ville ya nkamba. Je crois ils allaient 30 au bandeko na biso ya rateti ba partageaki to mekape kolobela yango na profondeur et na sima to kolobela pe likambo ya ba nomination to kolobela pe likambo ya ba nomination na kati ya lingomba baye bazali ko nommer ou bien baye bazali ko pesa bango de musala et baye basala ba proposition et pas ya mokonzi abule ou soit baye mokonzi abule azali kopesa bango chance ya ba responsabilité ya kokamba ba département association pe service na kati ya lingomba to ko mekape kolobela makambo ya ba nomination na ba nominer na batu oyo ba nommer bango epa ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani pe to kolobela likambo ya ba papa batika kinini papa batika kini. C'est-à-dire fonctionnement ya lingomba selon ndenge papa batikela kiyam. Yango pezali moko ya ba point oyo toko développer na kati tout au long ya émission na biso ya mokomo lelo. Sans plus tarder toko senga na régie atie la biso na nzembo oyo ko accompagner biso na émission ya lelo bongo na sima ya nzembo de tokozonga pour partager na bino ensemble thématique na biso ya mokomo lelo. Régie très rapidement balance les biso nzembo oyo et ko accompagner biso na émission na biso ya lelo. Ikiba mkianganika webele mina ningisamo kilioyo Wakela bilembo katika masumu Kapa binasuka 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 Wakela bilembo
Otika masumuye Tobamina suka Obatela bilembo Otika masumuye Tobamina suka Nyauso nazali koloba na binombana Bozali komona yango maseki Nasuka boko sutuka Nazali kote ya bino tango nyoso Bananagai Boningi koyokane Andini Okama mina nisala na mabepana Ezali mawa Asiweba Nakoyoka mawate Nazali kote ya bino tango nyoso Bananagai Boningi koyokane Andini Okama mina nisala na mabepana Ezali mawa Asiweba Nakoyoka mawate Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na mukolo ya mona Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na mukolo ya mona Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na mukolo ya mona Mazana songo mawa Mawa iko sana soma Na ukono ya wale Mazana songo mawa Mawa iko sana soma. Merci beaucoup na régie, batata ba maman. Touti kolanda ensemble ngai na bino. Nzembo oyo régie et outi kopesa biso. Ndenge tolobaka yango émission des analyses spirituelles to sala yango na nzela misatu. Nzela ya liboso ezali ya banzembo na biso. Nzela ya mibale ezali maloba ya bapapa. Nzela ya misatu nde ezali mikanda ya lingomba. Makambo misatu wana yango to salelaka mingi émission des analyses spirituelles. C'est-à-dire na kati ya banzembo na biso ezali na ba message caché o esengaka yo nanga il faut tozala na connexion spirituelle pour te comprendre message nini oyo ba papa bayebisaki biso to bayebisaki biso na kati ya nzembo. Déjà nzembo oyo régie pesi biso nga na osalela ngo commentaire te yo po osalela ngo commentaire te parce que message oyo ezali caché na kati ya nzembo oyo. Je crois que si ozali surtout ozali connecté pour comprendre. Biso lokola tozalaka déjà connecté na makambo ya spiritualité to comprendre message oyo ba papa ba yebisi biso na kati ya nzembo oyo. Kanta ya biso ko bomba pe ko salela yango ndenge ba papa ba recommander na kati ya nzembo oyo. Banzembo na biso ezali moko ya ba richesse incontournable et incontestable oyo tozali na yango na kati na lingomba parce que banzembo na biso ezalaka banzembo oyo basalaka yango composition te kasi ezalaka banzembo oyo ezalaka inspiré. C'est-à-dire ba ange bayaka ko inspiré yango bandeko na biso batata pe ba mama bakimbangise oyo bakaptaka banzembo wana. Et na mobeko ya lingomba ezali lolenge nzembo epesameli epai ya ba ange. Nde lolenge wana nde il faut esala nini eyembama.
Je crois que nzembo oyo était ngai na yo esika oyo tozwami. Yo na ngai esika tozali etake ba ange. Tobomba pe tosalela maye malobami na kati ya banzembo oyo régi et oti koti la biso. Merci beaucoup batata ba maman. Ndenge tolobaki sujet na biso ya mokomwa lelo ezali la distraction spirituelle. Pona nini tozali kolobela mingi distraction spirituelle na kati ya lingomba. Tolingaki tout d'abord topesa moi explication moko ya muke po ete yo o comprendre ngai pe na comprendre parce que ezali na makambo ebele oyo biso bandimi tozali kosala yango na kati ya distraction spirituelle. Ezali pe na batu ebele bazali komemela biso distraction spirituelle na kati ya lingomba sans le savoir que bazali ko distraire biso d'une manière spirituelle. Alors biso lokola tolipesa ka beaucoup plus na ba méditation ya koyekola maloba ya bapapa bazembo na biso pe mikanda ya lingomba nde tozali koya ko comprendre ete biso bandu tozali kokota na kati ya distraction spirituelle ya sakana. Et banganga nzambe pe mingi bazali komema biso na kati ya distraction spirituelle ya sakana. Et distraction spirituelle wana ekoti peti na kati ya famille to libota ya papa Simon. Et mingi pe kati na biso bandimi tozali pe affecté, tozali séduit na distraction spirituelle oyo ekoti na kati ya lingomba sans le savoir que ba papa bateyaki biso oyo ba papa bayebisaki biso yango ba papa balobaki tosalela yango ba papa bainsistaki balobi soki omoni mwana na biso tofongola bato oyo ba papa balobaki soki omoni mwana na biso azali kotia bino elembo yeba yango azali na posa ya kolongola bino oyo biso totiaki bino apakola bino kotokoto tofongola matoi toyoka maloba ya bapapa. Papa Diangenda alobi soki omoni mwana na biso bana na biso bazali kotia bino bilemo, ce qui veut dire bazali na posa ya kolongola bino oyo biso totiaki bango oyo biso totiaki bino bapakola bino kotokoto. C'est-à-dire bapapa bayebaki ete bana na bango mpe bakoki komema potopoto na kati ya lingomba, bana na bango mpe bakoki komema potopoto na kati ya bandimi. Yango bapapa basalaki nini? Babendaki biso matoi balobi tokeba na bana na bango tokabola bango te, me bayebisi mpe biso ete tokeba na bango batia biso bilembo te. Elembo ezali kaka elembo ya kotia na moto, elembo mpe oki kozala enseignement. Est-ce que ba enseignement oyo bana ya bapapa nyonso bazali kopesa biso est-ce que ezali potopoto ou bien ezali potopoto? Parce que papa Diangenda lobi soki tomoni mwana na bango bana na bango bazali kotia biso bilembo, ce qui veut dire bazali na posa balongola biso elembo oyo bapapa batiaki biso bango basala nini? Bapakola biso potopoto. Ce qui veut dire elembo ekoki kozala pe mateya. Soki omoni mwana ya bapapa azali koteya yo makambo contraire ya oyo bapapa bateyaki biso, keba azali na posa ya komema yo na libu. Yango tozali kobenga yango distraction spirituelle. Ekoti ti na famille ya papa Simon epai ya banganga nzambe epai ya bandimi. C'est-à-dire na catégorie nyonso na kati ya lingomba distraction spirituelle ezali ya makasi. Bapapa bayebaki ete na nsima na bango komekame kozala makasi. Alors basalaki effort bateya biso presque makambo nyonso. Na makambo oyo bapapa bateyaki biso au fur et à mesure. Yo na ngai tozali kolanda maloba ya bapapa. Au fur et à mesure yo na ngai tozali koluka toyeba
banzembo na biso elobini mikanda ya lingombe elobini nde tokocomprendre ya solo ete likambo oyo nganga Nzambe oyo alingi kosala bapapa deja balobaki yango likambo oyo mondimi alingi asala bapapa deja bayebisaki biso yango e likambo oyo bapapa na biso tozali na bango lelo to libota ya papa Simon Kimbangu bakoko ya bapapa to bapapa bana ya bapapa balingi basala likambo oyo bana ya bapapa balingi basala bapapa deja bayebisaki biso yango c'est-à-dire po yo mondimi ozala na capacité ya comprendre ete likambo oyo bana ya bapapa balingi basala to bapapa na biso tozali na bango lelo ezali contraire na mayeba papa balobaki. Il faut ozala na habitude ya koyoka katango nyonso maloba ya bapapa. Tango ozali koyoka maloba ya bapapa nde eko permettre yo oyeba yango na solo ete makambo oyo bapapa balobaki me balobelaki yango boye te balobaki yango nde boye. Makambo oyo bapapa babongisaki deja balobaki boye to babongisaki yango boye. Mais soki ozali komipesa te na koyekola maloba ya bapapa. Soki ozali komipesa te na koyekola mikanda ya lingomba pe koluka koyeba ba contenu oyo ezalaka na kati ya banzembo na biso oko comprendre na yo te. Zali nganga Nzambe pe akoki komema yo na sentiment, koko ya bapapa pe akoki komema yo na sentiment, bana ya bapapa pe bakoki komema yo na sentiment, e biso bandimi pe tokoki komema na sentiment. Alors tango okozonga nde okomona yango ete papa jangenda prévoyaki biso. Alobi tango tokozala te bato bakotuna bino bapapa batikelaki bino nini neti lelo awa tokoma komona mutu nyonso bapapa balobaki boye bapapa balobaki boye meme makambo oyo bapapa balobaki te me biso tokolobaka ke bapapa balobaki papa yebisaka ngai boye papa yebisaka ngai boye nzoka ne makambo oyo bapapa balobaki tokomona yango na kati ya maloba na bango c'est-à-dire poto yeba ke papa alobaki boye poto yeba ke papa yebisaki yo boye il faut toyeba yango il faut tomona yango na kati ya banzembo il faut toyeba yango na kati ya ba maloba ya bapapa oyo tozali na yango na ba video bapapa bayebisi biso nyonso bokozala na yango posa botala kaka maye tokolobaka na bino mbala na mbala biso tozoluka na biso makambo mosusu te na kati ya émission les analyses spirituelles tozali kaka na posa toyeba bapapa balobaki nini po papa alobi nyonso bokozala na yango posa botala kaka na maye toyebisaki bino maye tokolobaka na bino mokolo na mokolo aclôturer yango na kosynthétiser yango koloba ete bolingo mibeko pe misala. Mais à ce qui concerne etambuseli ya lingomba makambo nyonso bapapa bayebaki yango papa abandaki koloba bokabwana te bokabwana te. Voilà batata bamama teme na biso ya lelo ndenge tolobaki la distraction spirituelle au sein de l'église. Tomeki kopesa bino mwa explication ya muke pona ko comprendre ndenge nini yo na ngai tozali kozala distrait epai ya banganga Nzambe misusu ndenge nini yo na ngai pe tozali kozala distrait spirituellement epai ya bana ya bapapa misusu ndenge nini yo na ngai pe tozali kozala distrait epai ya biso na biso bandi tandis que bapapa bayebisaki biso bana na biso bakoki kotia bino bilembo te soki bomoni bazali kotia bino ce qui veut dire bazali na posa balongola oyo biso totiaki bino bapakola bino protocole bapapa balakisi biso exactement ete bana na bango mpe bakoki komema biso na libunga soki tozali mayele soki tozali mayele soki tomitiki tozala distrait spirituellement bana na bango mpe bakoki komema biso na libunga yango papa jangenda alobaki elembo oyo biso totie bino po permettre yango te ete bana na bango balongola biso yango c'est-à-dire mutu azali initié na makambo oyo bapapa bateyaki biso ezali très difficile omema ye na loyenge même ozali mwana ya bapapa même ozali koko ya bapapa même ozali mbuta moko boye ya haut niveau mutu oyo azali initié na makambo ya bapapa ezali très difficile omema ye na libunga ndenge biso tobetaka tolo tozali bainitié na makambo oyo c'est-à-dire même obotami na libota ya papa Simon Kimbangu soki ozali koya liboso na ngai makambo oyo ozali kosala
Ce qui n'a yebi qui va papa va la kisa qui biso ndenge wa ezali pratiquement difficile. Na pesa yo maboko na soutenir. Ezali pratiquement difficile na limela yo na makambo oyo yo zali kosala parce que ezali mwana na papa. Sika baloba ki to sala boete biso nyonso to sala yango te. Esika ba papa baloba ki to sala boete to sala yango esika ba papa baloba ki to ki ko sala boete to respecter yango biso nyonso. Ndenge to ba ki ete to meka kolobela epe likambo ya bandeko na biso ya 26 ezali point ya liboso na thématique na biso mokumu lelo point ya liboso to kolobela bandeko na biso ya 26 to si to lobeli makambo ya bandeko ya 26 mbala ebele to meki ko expliquer yango na ba forme nyonso mais à chaque fois pe toujours lobela yango ezokoma lokola distraction spirituelle. Nous avons la biso moko tozali kolinga ko se distraire na makambo ya bato ya besa. Mais ceux qui peut tozali kolobela yango l'air nyonso ezali parce que mokonza bule tata simo ki mangu kyanga ni alobaki ete mingi bakendeki na moko. Bande kona ngai oyo wana ata bakei bakozo. Ndenge baza kuna bazabi. Ngande na kolakisa bango. C'est-à-dire, jusque-là, mon konzabou le tata simo kimbangu kiangani. Maloba na ye, ils allaient toujours et comme il a non négativité pour la chose. Yango tous allés kolobela yango na sens et à conseil. To la kisa. Makambo o tous allés komona ete awa ekoki kozala mabe. To la kisape makambo oyo yonanga esika tozali tokoki ko comprendre ete tozali ya kubunga ou bien tozali ya kubunga te et soki tozali ya kubunga courage nini tokoki kozwa effort nini tokoki kosala po ete tokoka kozonga na nzela ya liboso déjà tolingaki toloba boye toujours na premier point na oyo etali bandeko na biso ya 26 procédure oyo biso tozali na yango ya koloba ya réconciliation batata ba maman bandeko na biso ya 26 ba papa na biso bakenda 26 ba mama na biso bakenda 26 tozala na souci ya lingomba tozala na souci ya lingomba tobakisa potopoto te na elembo oyo Banvoila batia qui est pas une biso na. Tobakisa poto te na elembo oyo banvoila batia qui est pas une biso na. Yona ngai. Tozali na connaissance pour les kamokonze pour les papas d'Yangena. Yona ngai. Tozali na dimension spirituelle koleka. Dimension spirituelle oyo papa d'Yangena zaki. Mais yona ngai potozala na nguya potozala na makasi sengeli na biso to se référer na maloba ya banvoila misatu et to luka pe ndenge nini ya kotia en exécution makambo oyo papa baloba to sala attention pona biso baye tozana 26. Attention à biso ezali pona bandimi tokeba bana ya papa na biso oyo bazali na 26 tokeba balongola biso bilembo oyo papa batiaki biso te bapakola biso protocole parce que papa balobaki yango soki omoni mwana na biso azali kotia bino bilembo alingi atia bino bilembo seke azali na posa ya kolongola bino oyo biso totiaki bino po bapakola bino potopoto tozali bandimi bisika tozali soki oyebi ya solo ete okula bayamba yo na kati ya lingomba mokonza bule tata simo kimbangu kiangani asi alobaki pona kobatela lingomba ndenge tolobaka yango tata simo kimbangu ayaki eloko atikeli biso ezali lingomba soki tobebisi yango soki to brise mayematali mibeko na yango
soki to briser maema tali procédure na yango ndenge ekotambolaka. C'est-à-dire façon ya fonctionnement na yango soki to briser yango ezali lokola to tamboli likolo ya pasi ya papa Simo Kimbangu. Kokabwana o ezali lelo na Lingomba. Ezali kaka di parce que yo zali ko résister. Kozonga na paroisse na yo po bayamba yo yango passe o tozali na yango na kati ya Lingomba. Fanda sala examen de conscience. Soki ngai na zongi na paroisse na ngai bayambi ngai na zongi na Lingomba. Eloko nini ekolongwa, eloko nini ekobakisa. Soki ngai pe na résister na boyi kozonga na paroisse na ngai po bayamba ngai na zonga na kati ya Lingomba. Lingomba ekotikala kaka ndenge ezali boye e tokoyokisa Lingomba, tokoyokisa bangwala soni. Parce que lelo oyo soki moko na moko kati na biso esika azali. Je crois que soki tozongi na ba paroisse na biso moko na moko bayambi ye ndenge akotelaki Lingomba po abikisa molimo na ye tozongeli na ba paroisse na biso po tobikisa molimo na biso. Je crois que solo oyo ya bokabwani ekozala musika na biso. E bolingo oyo tozali na posa ya koteya tokoteya yango na ndenge ya malamu. Mibeko pe oyo tozali na posa ya kosalela yango kotosa yango tokotosa yango pe na ndenge ya malamu. Je crois que tokosala musala ensemble pour na lukumu ya tata Simo Kimbangu. Mais tango yo zali kolata motema ya koloba ete ngai na kozonga ti na paroisse te parce que ba na kozonga bayamba ngai te parce que na telemisima ya kopesa bana ya papa maboko. Nazali pona soutenir papa Songolo. Nazali pona soutenir papa Songolo. Parce que papa Songolo basalaki bango boy. Parce que papa Songolo basalaki bango boy. Mutema wana yango ekosala ete Lingomba etikala kaka na identité oyo ya koloba ete Lingomba ekabwani. Parce que papa na biso bayebi ya solo ete Lingomba oyo soki okoti mutu akotaka librement. Soki pe obimi mutu pe abimaka librement. Ba papa na biso oyo baza na 26 bayebi ya. Ba papa na biso oyo bazali na 26 bayebi ete na kati ya Lingomba oyo etake ba papa bayebi ya solo ete mibeko oyo ezali na Lingomba ba papa batu basalaki nini batikaki. Peu importe situation, transformation, peu importe mabenyoso oyo biso tokoluba. Soit résolution, soit papa Zako, soit papa Songolo, soit papa Songolo, mais mibeko ya Lingomba. Elobi na biso ete tozala bandi. Komekamo na makambo nyonso mondimi fozala kaka mondimi. Mais ce qui te longwe na degré ya bandimi. Tolobi to mitia na esika oyo biso pe to ko défendre. Bandimi mosusu ou bien biso pe to ko défendre ba papa misusu. Ndezali esika oyo ezali ko pesa biso passe. Parce que lelo yo nanga esika tozali. Posa na biso ezali ete to il faut to zonga. Biso pe makambo o soki tozali koloba ezali kolakisa te ete biso tozali na posa te ete bino bozonga. Biso pe tozali koloba kaka ete tokozonga me tobatela Lingomba. Tobatela Lingomba ezali nini? Ezali koloba ete engouement ya batu oyo deja bosi bobikendeki. Po bozonga bokoki kozonga na divagation te. Il faut to leka. Na ba paroisse na biso poto za la identifier poto yeba pe tozongela ndenge. Le reste otozali ko créer awa tozali na point kaka otobaki yeba ndeko na biso ya 26. Soki tozali ko komisa motema makasi ya kozonga na ba etando na biso ou bien ya kozonga na bikuke na biso
po ete bayamba biso tozonga to réintégrer na kati ya lingomba ezali kaka tozali ko manipuler, c'est-à-dire tozali ko piétiner toujours pasi ya papa Simon Kimbangu to musala oyo ba papa basalaki nini balonaki na kati na mokili oyo. Et au fur et à mesure oyo yo na ngai tozali ko résister, et au fur et à mesure batu oyo bazali ko créer po yo na ngai to kabwana bazali pe ko multiplier ba effort ya ko créer ba stratégie na makambo oyo e kosala ete yo zwanga mabe pona libela nga pe na zwa yo mabe pona libela. C'est-à-dire soki tozali bato ba papa bateyaki biso il faut to lukaka to étudier pe ba stratégie oyo Satan asalaka pona kokoisa biso pona kobungisa biso pona ko distraire biso pe de manière spirituelle. Pona ko distraire biso pe de manière spirituelle. Tous allez comme on a ba enseignement et commis et belé pas ya bande ko na biso ya 26. Mais biso pe bandi mioto ye biete to zwa ki formation et pas ya ba papa tous allez ko consommer yango. Entre temps to ye biete makambo o bazali côté ya biso ezali yango. On ne change pas l'histoire. Banzembo na biso ezali ko loba nkamba. Banzembo na biso ezali ko loba mabota manso bakoya na nkamba. Mais imaginez-vous que Yonangaï to se retrouver quelque part. Mais to kangami na no esika wana. Mais lingombe pesika a condition moko. Lingombe lobi oleki na paroisse na yo komisi kombo bayambi yo ozongi na kati ya lingombe. Condition moko kaka. Mais on dimi Yonangaï to ndimi to za la distrait spirituellement et to za la coffrer quelque part. Pona koloba ete non. Nga nazali awa parce que lelo lingomba ekobi ko fingama parce que lelo lingomba ekomi ko cholama parce que mais oyebi ete mondimi suspension nyonso oyo bapesaka biso ezali na nzela mondimi eloko ya liboso ezalaka kaka komikitisa, c'est-à-dire tozali bato ya liboso te o tokoki koloba ete tozali kokula parce que tosalaki eloko te. Bato ebele bakula na makambo oyo pe tango mosusu moto oyo apesaki etumbu wana azalaki na kanda na ye, azalaki na problème na ye, azalaki peut-être na état moko boye, oui, mais mibeko na biso ezali kaka tosa masumu oto kulelaka ezalaka pona ba vie na biso normal boyete, mais ezalaka tout d'abord pona vie na biso spirituelle. Et puis ba papa ba yebisi biso ete lisumu nyonso oyo yo kokulela yango soki ozalaki na raison ça va, mais soki ozalaki na raison te ezali ekozala na effet te. Soki réellement bandeko na biso ya 26 bomonaka ete bozali na raison ya makambo oyo bino bokimela mopanzi, mais beaucoup là parce que na doctrine na biso na enseignement kimbongis elobi ete même soki ba suspendaki yo injustement ezalaka nango na effet tout dur de manière spirituelle. Tokuli na biso tozongi na kati ya ba paroisse na biso bokabwani ko je crois que kozala sous na impact et kozala sous na impact totikeli ba papa makambo na bango ba régler yango na ndenge na bango. Je crois que ezali pe lokola ba voie ya solution ya ba makambo mususu parce que papa Simon Kimbangu kanga nitalo baki makambo ya bandeko na ngai otikela na pas ezali dimension na biso toke bande ezali possible bana ya ba papa balongola biso bilembo oyo ba papa batiaki biso bapakola biso potopoto pas ezali mabawa wana ezali maloba ya papa nyangena. Ezali possible bana ya ba papa na biso tozali na bango lelo ezali possible selon maloba ya papa Diangenda. Ezali possible bana na bango balongola biso bilembo oyo bango batiaki biso bapakola biso potopoto. Yo nanga esika tozali kanisa malamu ezala ozalaka na 26 ezala ozala na 3. Est-ce que esika tozali
bapakola biso potopoto te par hasard parce que kimbangisi afingaka te bakimbangisi ebele bakoma kofinga kimbangisi ayibaka te bakimbangisi ebele bakoma koyiba kimbangisi asalaka motu mabe te me bakimbangisi ebele bakoma kosala batu mabe nga naza nsima ya motu songolo nga nazali nsima ya papa songolo c'est-à-dire tango yo ozali nsima ya papa songolo eke ozali kokontinue kosala batu mabe ce qui veut dire papa songolo moto azali kotinda est-ce que apakoli yo potopoto te na makambo oyo ozali kosala papa songolo apakoli yo potopoto te papa songolo oyo yo telemela nsima na ye baye bazali nsima ya papa na biso papa Zako baye bazali nsima ya papa Paul baye bazali nsima ya papa Armand baye bazali nsima ya papa na biso ba papa Martorel baye bazali nsima ya papa na biso ba papa Mbenza ba papa nyonso tozali na bango na kati ya Lingomba bao bakenda 26 yo tala kaka esika oyo telemela papa oyo yo monaka ete ngai nazalaka nde nsima ya mutu boye ngai na soutenaka nde mutu boye est-ce que par hasard na esaleli na yo ya makambo est-ce que mutu oyo soutenaka wana papa oyo yo soutenaka alongola yo elembo oyo ba papa batia biso te apakoli yo potopoto parce que mafinga oyo yo zali kofinga yo ozali ko soutenir papa Songolo mais mafinga na monoko na yo yo ozali ko soutenir mama Songolo mais makambo ya mabe kati na yo ezali ce qui veut dire yo déjà mutu oyo yo soutenaka asi alongola yo elembo oyo ba papa batia yo apakola yo potopoto na parce que ezali possible selon maloba ya ba papa selon maloba ya papa Diangenda ezali possible bana na bango balongola yo elembo oyo bango batia kibiso pe bapakoli yo potopoto ndenge tozali komona lelo enseignement idéologie kimbongiste tozali ko changer yango petit à petit tozali ko dévaloriser ba œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu malembe na ba enseignement oyo tobengi yango ba anti-valeur nyonso wana tozali kosala nde biso tozali koloba wana ezali ba distraction spirituelle ezala yo mondimi ozali na kati ya distraction spirituelle sans le savoir ezala yo nganga nzambe ozali kosala musala ya tata nzambe na kati ya distraction spirituelle sans le savoir ezala pe biso bana ya papa na biso tozali na ya bango lelo est-ce que musala ya nzambe tango tosala ka yango est-ce que totalaka biso pe totalaka maloba ya papa et que papa balobaki boye tokoki kosala te boye tosala yango ndenge ba papa batikaki parce que soki tozali kotosa te biso baye tobiangami ba papa soki tozali kotosa te biso nde tozala babebisi ya liboso musala oyo ya tata Simon Kimbangu na 21 papa Simon Kimbangu atosaki papa Simon Kimbangu atosaki kolo Yesu atosaki maye kolo Yesu apesaki lokola ba injection to ba directive yango alongaki bamvola misato toyebi ya solo ete papa Simon Kimbangu azwi ba médaille ya ndenge na ndenge ba papa balongaki parce que batosaki preuve ane que papa Fumambanza depuis papa Simon Kimbangu ayebisaki ete yo ukodemere na nkamba akokaki pe koloba asala ba voyage lokola papa Diangenda abandaki kosala ba voyage état question spirituel akokaki pe koloba akoki kokende na poto akende ko savourer vie pe ya poto soit akende kozwa ba traitement pe na poto na libanda ndenge ba papa na biso misusu babandaki kokende mais lokola papa Simon Kimbangu apesaki injection ya koloba ete yo okozala sinzili na mboka ya nkamba exemple nano ya liboso papa Fumambanza tosaki papa Diangenda pe batata ba mama to yebi ete na parcours ya papa Diangenda na ba message na ye papa Diangenda a déplora makambo ebele oyo ezali kolakisa ete papa Diangenda atosaki preuve aneke to yebi accident ya papa Diangenda ya lukulu toyebi accident ya papa Diangenda oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki ete okokende koto ozali kokende okokufa
toyebi accident wana papa jangenda kendeki toyebi ete papa jangenda kufaki e na sima ya kokufa papa jangenda atosaki ba directive nyonso oyo papa Simon Kimbangu apesaki wana. Voilà batata ba maman na oyo etali likambo na biso bandeko ya 26 esika totelemeli yango wana. Tosala attention. Toyeba yango ete ba papa na biso o baza na 26 to ba papa na biso oyo bazali bana ya ba papa bana ya bamvola misato bazali capable selon maloba ya papa jangenda balongola biso pe bilembo oyo ba papa batiaki biso bapakola biso ba potopoto elobi ebele pona biso ba analyste spirituel yango biso tolingaka omitika vraiment na ba sentiment te tolingaka koyekola makambo ya lingomba ndenge ba papa batikaki yango po mokolo na suka tobikisama parce que bana ba papa bakoko na biso bakoko ya ba papa mutu na mutu akosambisama pe na ndenge na soki bakotosa nde bakolonga soki bao bakotosa te bakolonga pete wana ezali ngai te ezali maloba ya papa Jangenda. Voilà tokokota na deuxième point na biso oyo tokolobela na kati na émission na biso ya mokoma lelo oyo tokolobela na kati ya émission na biso ya mokoma lelo deuxième point. Mais avant de kota na deuxième point na biso tolingaki tout d'abord toyokana no nzembo oyo ya mopuse oyo régie bongiseli biso na sima ya nzembo nde tozongi pona deuxième point ya émission na biso ya mokomwa lelo oyo tokolobela likambo ya mibeko ya nkamba. Tosengi na régie très rapidement balancer les biso nzembo ya mopuse bongo tozonga po ete to décortiquer ba point oyo totikali na yango. Merci Régie, tu peux suivre nos passages. Luwana yembana nzembo yo mala mndebo kabona na Satana. Kimbangise oye. Toti kala kaka na ye ubito kabona. Nyenye. Okanzembo. Nyenye. Okanzembo. Ale. Yo salaki muntu pate toka bana ngai na yo batu yo so basalamaka na tata nzambe na nkolo Yesu na elimu Satana pesa kibele na mtoto wake ile mwe Satana wa
Satana salaka montute lokola salaki montute bataillon surtout récupération ezali ntango na biso oyo. Merci beaucoup. Merci batata ba maman to ti kolanda nzembo ndenge to lobaka lere nyonso banzembo na biso ezali ko accompagner biso parce que to sala ka émission na biso na makambo misato mibeko ya lingomba mikanda ya lingomba pardon banzembo na biso pe maloba ya ba papa. Je crois que nzembo oyo et permettre biso pe to comprendre makambo ebele na maye to zali koloba na kati na émission les analyses spirituelles. Deuxième point na biso ezali likambo ya mibeko ya nkamba. Tout le monde bandeko na biso ya ratel ki ba publier bazali ko benga yango 30 lois ya nkamba. O ezali ko permettre yo na ngai mondimi ndenge ni tokoki ko se comporter na kati ya mboka ya nkamba, attitude na biso oyo to ko adopter na kati ya mboka ya nkamba soki yo na ngai to visiter nkamba. Comportement na biso pe attitude na biso oyo to koki kozala na yango, c'est-à-dire le comportement et attitude à adopter pour rester na harmonie na kati ya mboka ya nkamba. Bandeko na biso ya ratelki ba balancele biso 30 lois oyo tokotiela bino ba photo na yango po yo na ngai toyeba ba loi wana po e permettre biso tango tozali kokende na mboka ya nkamba to se comporter na lolenge moko boye ya malamu po ekotia biso na harmonie po to fanda na kati ya mboka ya nkamba. C'est-à-dire ba loi oyo ezali ko mema biso to ezali ko mema comportement na biso na attitude na biso oyo to kofandela na kati ya mboka ya nkamba po tozala na kimia, tozala na harmonie. Tokotia yango pembeni awa même na mipanzi na biso awa de façon que bomona. Mais tolinga to lobela kaka quelques lois malgré tokotia yango parce que biso moko pe déjà to si tokoma na nkamba plusieurs fois et toye bandeko na biso ya ba surveillant ba lekaka bazali ko beta siffler tata mama kabwana. Toyebi na nkamba babwaka kasoi te, toyebi na nkamba bakima kambangu te, toyebi na nkamba balongolaka sapatu na première poste. Tango ozali kokoma bakotangela yo mibeko ya nkamba, après bolongoli sapatu na nkamba séjour na yo nyonso. Ozala na kati ya nkamba, ozala makolongulu. Peut-être soki obimaka na ba village ya pembeni wana neti bangombe baweno baka mpaku baka ezali mwa ebele na nzinga ya nkamba wana boye soki obimi na colline sacrée, na colline ya nkamba, colline wana ya nkamba, na montagne wana esika temple ezali na se nango ezali na basigne oyo ezali kolakisa ete awa tokoti na ville sainte. C'est-à-dire nkamba ezali mboka monene, mais tozali na oyo tobengi yango ville sainte, la colline sacrée nde esika oyo ezali na mibeko na yango. Soki okoti wana ezala okoteli na kote ya ngombe, kote ya ndako ya papa mbenza, kote ya kokita na jardin, kote ya ekole kuna, kote ya ekole ya bapaster,
côté ya se ezala obimeli na côté ya sima ba signe ezali o ezali ko lakisa ete awa tokoti na mbanza tokoti na oto bengi yango la colline sacrée, la ville sainte. Nzela mosusu ezali côté ya mai ya nsima. Esika bandeko na biso ba flûtiste batonga ezali na ba escalier wana okomona mwa mai moko ekatisi boye. Tout ça, c'est-à-dire colline ya Nkamba, la terre sainte. Nde ba peseli yango mibeko. Mibeko na yango ezalaka bandaka la banda ba papa bazala. Mikolo euti koleka etake ba observateur, etake batu oyo basalaka ba analyse. Parce que toza musika me miso na biso eza na Nkamba. Totalaka mayema lekaka na Nkamba koleka bato baza na Nkamba. Parce que toyebi ete bomo ina biso esimbami na mayema zali na Nkamba. Bomo ya mboka na biso ya mokili esimbami na mayema zali na Nkamba. Yango totalaka yango na liso ya bonzambe. Etango tozali kotala yango na liso ya bonzambe, tozali komona ete mwa ba négligence na makambo ebele ekomaki. Parce qu'à l'époque, o biso to bandaki kokende Nkamba. Nkamba ezalaki na discipline moko boye. Nkamba ezalaki na ba rigueur, na ba service nyonso bandaki kosala musala na yango. Nkamba na miso ya bonzambe mutu nyonso abandaki ko comprendre ete oyo ezali esika mosusu. Mais vi ba responsabilité oyo ezali kopesa mela biso. Vi batu oyo tozali na bango na kati na lingomba mutu na mutu akomaki koluka kosala loi na place oyo ye azali. Légèreté ekotaki na makambo ebele parce que bana ya satana pe bakotaki na kati ya lingomba na objectif ya koluka kosali réputation ya lingomba, kosali réputation ya enseignement oyo ba papa batikelaki biso, kosali réputation ya mokonza bole tata Simon Kimbangu Kyangani. Bana ya satana pe bakotaki na lingomba. Je crois que mikolo elekaki toyokaki papa diangi papa Simon Kimbangu Kyangani abengaki bango basala balata. Papa Simon Kimbangu abengaki bango lisusu na kombo oyo tozali koloba beta kara soki ba beta kara soki beta kara soki pe ba kara soki biloko moko ya ndengo wana. Batuana bazwaki ba responsabilité pe ebele. Et na kati ya ba responsabilité oyo epesamelaki moko na moko kati na biso. Et surtout ba bazali na mboka ya Nkamba, moi légèreté ekotaki par rapport ya contrôle ya mibeko ya Nkamba. Alors na sepelaki etaki analyste spirituel bandeko na biso ya rateki basali mosala kitoko ya ko publier mikanda wana, ya ko publier ba loi wana. Pona baye bazali na Nkamba basosola. Baye pe bazali koya basosola. Baye bazali koye baye te lelo lobi wana kuna. Nakoki kosala tout na Nkamba pona ko visiter Nkamba ou bien nakoki kokende pèlerinage na mboka ya Nkamba. Parce que Nkamba ezaka ya biso bakimbangiste te. Nkamba ezali pona batu nyonso na kati na mokili. Ezala mindele, ezala ba noir, ezala biso ba congolais, ba non kimbangiste na ba kimbangiste, Nkamba ezali ya biso nyonso. Siko mibeko ya Nkamba nde ezali kosala valeur ya mboka ya Nkamba. Et soki ezali na respect nde tokomona ete Nzambe pe akozala. Molimo ya Nzambe ekozala na kati na biso. Mais tango yo pesameli responsabilité et que ozali kozwa la légère responsabilité oyo pesameli yo pona ko batela mboka ya Nkamba to ko batela mabele ya Nkamba ya Yerusalem na ba poste oyo biso tozali. Est-ce que ba infiltrer ba potakati infiltrer zali kaka moto aye ko bomate
infiltré ezali pe muto aye ko bebisa muto ya koti na basapato muto azali ko suba bisika nyonso muto azali ko bwaka soyi muto azali ko buka banzete c'est-à-dire ko buka bambuma oyo ezali ko bota na kati ya nkamba parce que ezali moko ya ba loi muto azali ko sala makambo wana nyonso azali déjà infiltré. Est-ce que bato ya lolengo wana bakota kate est-ce que toteyaka bato na ba entrée nyonso tala mobeko ya nkamba yango ezali très très important yo na ngai tata mama Kimbangi c'est to yeba mibeko wana parce que bato ebele bakomaki aye na nkamba etake ena infiltré aluki kaka kote mozole ezali parce que ayebi ete oyo nde ezali base ya spiritualité ya bakimbangisi aye kosala basigne na ye ta mosusu basigne satanique alati uniforme po bato baloba ete tala bakimbangisi te bazali na makambo oyo nzokande ezali bato oyo tobengai bango basala baladi nzokande ezali bato oyo bainfiltraki lingomba mpona kodevalorize œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu ezali baye bakotaki na kati ya lingomba tango Papa Diangenda alobelaki likambo ya inauguration ya temple Satan apesengaki ye akokota na kati ya lingomba ebana na ye babota na bakimbangiste babota na bandimi babota na bana ya bilembo babota na banganga nzambe babota meme na bana ya bapapa mosusu yango ozali komona désordre oyo ezali kokota ti na libota ya Papa Simon Kimbangu ezali na baye bazali kobuka maye mobeko oyo bapapa batikali bazali kobebisa doctrine na biso bazali kobebisa makambo oyo bapapa batikaki sous prétexte ngape nazali mwana ya bapapa ngape nazali makila ya Simon Kimbangu. Oui, ozali makila ya Simon Kimbangu, mais vous n'avez pas droit ya kobebisa idéologie oyo parce que ozali makila ya Papa Simon Kimbangu. Vous n'avez pas droit ya kobebisa idéologie oyo parce que ozali nganga nzambe. Vous n'avez pas droit ya kobebisa idéologie oyo parce que ozali mondi, parce que olataka uniforme, parce que yo osalaka boye. Mais si biso ba analyste spirituel tozali kotala bino na miso ya bonzambe pona kososo ndenge tozali koloba lelo biso tozali lokola ba ambulance ya mokonza bule tata Simon Kimbangu toyaka na temps d'urgence soki nécessité ezali pona to intervenir to loba maye biso toyoka maye pe biso toyebi e maye pe nzambe akopesaka biso ntango nyonso na nzela ya ba inspiration po ete toya kokabola yango na bino toyaka te po tosakana toyaka toloba makambo ya nzambe na ndenge ya solo, c'est-à-dire soki ozali mwana ya bapapa soki ozali nganga nzambe soki ozali mondimi luka ko se conformer exactement na makambo oyo bapapa bateyaki parce que yo ozali mondimi ozali kolinga kotambola contraire na ndenge bapapa bateyaki yo ozali nganga nzambe ozali na posa ya kotambola contraire na ndenge bapapa bateyaki yo ozali mwana ya bapapa koko ya bapapa ozali na posa ya kotambola contraire na ndenge bapapa batekaki. Tango biso ba analyste spirituel tozali kotala maloba ya bapapa tozali komona ete awa papa atamboli na ndenge ya mabe, awa mama atamboli na ndenge ya mabe, awa papa songolo to noko songolo atamboli na ndenge ya mabe, awa pe mondimi atamboli na ndenge ya mabe, awa pe nganga nzambe atamboli na ndenge ya mabe. Soki tozali koloba parce que bapapa balobaki toloba papa Fumamanga balobaki babokolaka mabe te ngomba oyo pe totika yango na bangulu te yango tozali koloba po ete tosaki te na libango biso etaki ba analyste spirituel ndenge tolobi likambo ya mibeko ya nkamba tomoni bandeko na biso ya ratelki apiblie yango. C'est-à-dire, esengeli yo na ngai to yekola na nkamba akimaka mbangu te fo kolongola sapatu babwakaka soyi te basubaka te parce que ezali esika oyo bato bazali kotambola mabe na nkamba mpe ezali na milimo ya bato ebele oyo etambolaka na kati ya ville ya nkamba. Batémoignage ya bandeko ebele baaméricain banini toyebi nkamba ezali kaka mboka ya biso bato tozali vivant te kasi nkamba ezali mboka ya biso bato tozali vivant na mboka ya bawei parce que bato nyonso oyo bakufaka na mokili bakendaka na nkamba. Preuve aneke
Maman na biso, maman Ramona, ayaka na délégation, parmi délégation ayaka nango, ba docteur mo bazalaka na kati, tango ba ye, bakutanaki na koko na bango, bandaki kosolola na ye, koko na bango, akufa na États-Unis bandaka la, mais tango ba yaki visite na Nkamba, na maman Ramona, bakutanaki na koko na bango, oyo akufa na mboka ya Amérique. C'est-à-dire Nkamba ezali mboka ya bawei, ezali pe mboka ya biso bato na bombo. Yango esengami na biso ete to respecter mibeko oyo etiami ya Nkamba. Biso tolingaki to senga epai ya Papa Mbenza avec tout le respect. État que gardien ya temple ya mboka ya Nkamba. Papa Mbenza renforcer les biso lisusu mibeko ya Nkamba. Renforcer les biso lisusu mibeko ya Nkamba. Posa na biso ezali colline sacrée ya Nkamba. Tozali na posa colline wana etika la sainte. Etika la sainte. Bobongisela biso likambo ya ba parking. Soki mutu o azali na makolo mibale azali interdit ya konyata Nkamba. Ya kolata sapatu na Nkamba azali interdit. Ya kotambola na sapatu na Nkamba. Boni ba mituka o ezali kokota na Nkamba lere nyonso. C'est-à-dire soki bobongiseli pe biso na nzela ya ba mituka. Ba mituka nyonso ebanda kosuka libanda. Bobongisela biso ba entrée ya Nkamba. Bobongisela biso ba entrée ya Nkamba. Ba parking ezala libanda ya Nkamba. Ke mutu nyonso akoki koya na mutuka na ye vitesse na kati ya Nkamba. Ezali pe moko ya makambo oyo ezali kosala ete respect ya mibeko ya Nkamba ezala te. Mbangu epekisami na mutu kokima na kati ya Nkamba. Me baye bazali na ba mituka. Bayaka kaka na mbangu ya mutuka. Est-ce que wana pe boki ko bongisela biso ya mote? Etaki analyste spirituel. Vision o tozali na yango, to mayele o tozali na yango. Na ndenge tozali komonela lolenge ya biso baindo. Tozalaka soki mwa légèreté moko boye koti et pusaka biso na ko négliger makambo jusqu'à ce que au monde a été toye ko bebisa. Na yango na oyo etali likambo ya mibeko ya Nkamba. Papa Mbenza bongisela biso pe etake gardien ya Nkamba. Soki ba mituka ekoki kosuka na libanda. Eza ba mituka oyo na mbelo. Bobongisi place ni ba biloko wana ekoki kokitaka. Eza ba mituka oyo ezali soki ndenge nini. Ba parking ya ba mituka wana il faut ezala kana libanda. Mokonzi abule pe bobongiseli nzela na ye ya kokotela kana Nkamba. Ezala sécurisé, ezala ya kobongama paske alati nzoto. Ba montagne wana pe ezali très important pona mokonzi abule. Papa Simo Kimbango kiangani amataka yango na makolo. Ekosunga pe ye pona santé parce que Papa Fumambanza abandaki komata ba montagne wana lere nyonso. Bobongiseli biso likambo ya ba parking. Nkamba etikala na sainteté na yango. Bosaleli biso ba parking na libanda e bo insister na o etali mibeko ya Nkamba. Mibeko ya Nkamba pe eponaka elongi te. Respect ya mibeko ya Nkamba ebanda epai na biso ba papa. Banganga Nzambe, balibota esantu, bakoko na biso, bakoko ya ba papa, bana na biso, bandeko na biso, e bango nyonso baluka pe ndenge nini ya ko respecter mibeko wana. Parce que légèreté ekotaka mingi na likambo etali mibeko. Tango biso na niveau ya likolo tosali exception. Totie moi exception moko boye na kati.
nde bato ya teti ba profitaka bongo mutu boye ato cité pona nga pe na kosala boye te bongo mutu boye asali boye te pona ni nga pe na kosala boye te yango moni au fur et à mesure légèreté tango ezali kokota manquement tango ezali kokota et nkambe ezali kosila valeur petit à petit bakonzi pe oyo bayaka tobengaka bakonzi par force te parce que biso tozalaka na intérêt ya bango koya te mais bango nde bazalaka na intérêt ya koya kodécouvrir mabombami na biso pe kozwa mapamboli soki pe totieli bango mibeko wana ya koloba ete nkamba banyatakasa bakotaka na sapatu te je crois que ekozala pe moko ya bacondition oyo ekolakisa pe komikitisa ya bakonzi na biso vis-à-vis ya œuvre salvatrice ya Papa Simon Kimbangu parce que soki na ba Vatican soki pe na ba Mecque bakonzi na biso bazali kolongola sapatu parce que rigueur ezali boni boni epai na biso moko parce que balobaka volongola poti na liso ya moninga tala nano epai na yo c'est-à-dire bakonzi na biso ya mboka il faut rigueur ezalaka pe epai na bango c'est-à-dire na entrée ya nkamba amilongolela basapatu na ye na libanda na colline wana sacré tango tozali kokota ezala deja esika oyo ezala bango ezala biso tokoki konyata yango na bamituka na biso te na basapatu na biso te e makambo na biso nyonso tobongisa bisika ya malamu ya kotiaka bamituka ya bakonzi bisika ya malamu ya koparke bamituka ya bakonzi e tobongisela bango nzela ya bango kolongwa esika baparke bamituka na bango ti bakoma na kati ya temple na colline sacrée po tobengi yango colline sainte ya nkamba ekozala malamu mibeko etosama nano na bakonzi na biso ekozala malamu mibeko etosama nano na bakonzi na biso ya mboka etosama na bino bapapa na biso e bana na bino et puis bambuta na biso e biso bandi soki tokomi kokakola mobeko bato misusu basala yango bato misusu basala te bato ateti bazanga na kati ya lingomba bakobanda kotosa te po bayebi ete mutu songolo mpe azali kotosa te mutu pakala mpe azali kotosa te tokomema bango voilà batata bamama oyo tolingaki toloba na oyo etali makambo ya mibeko ya nkamba yango wana ndeko na biso ya Ratelki merci na mosala malamu oyo bozali kosala ya kopanza sango ya Tata Simon Kimbangu e ya kopromulguer ba oyo tobengi yango lokola doctrine na biso kinkulu na biso bokoko na biso na nzela ya etandoike tango toyambaki 30 loi ya mboka ya nkamba epai bandeko na biso ya Ratelki tosepelaki na yango e tolobaki ete biso pe tokolala te tokolobela yango na ndenge na biso pe tokoluka pe ndenge nini ya kopanza yango po musala na biso ezali yango wana topanza sango ya Tata Simon Kimbangu na ndenge ya malamu wana ezalaki point na biso ya misatu oyo tobongisaki po tolobela na kati ya émission na biso les analyses spirituelles nde tozali kokende na point na biso ya suka oyo ezali koconcerne biso nyonso ndenge tolobaka distraction spirituelle na kati ya lingomba ezali très dangereux. Distraction spirituelle na kati ya lingomba ezali très dangereux. Mwana biso ya misatu tokolobela likambo ya ba nomination. Tokolobela likambo ya ba nomination. Ba nomination oyo kosalemaka na kati ya lingomba na biso
Ce qui totali, la déclaration, il y a une déclaration, il y a un cabinet. Où il y a un qui va citer comme déclaration papa pour déjà ça la intervention moko il y a pour la qui s'abisso ndengeni nomination et ça le maganakati ya lingomba na biso. C'est-à-dire cabinet a proposé à Memi pa ya Mokonzabule atali a approuvé à moi. C'est-à-dire proposition mususu eutaka na nzela ya cabinet. Ba proposition mususu pe eutaka epai ya ye moko papa Simon Kimbangu Kyanga. Neti cabinet ezali ya Mokonzabule bae bazali ko travailler na Mokonzabule na kati ya cabinet ya Mokonzabule pardon Mokonzabule azali na confiance na bango et bakoki kotala ndenge lingombe ezali ko fonctionner babongiseli pe Mokonzabule bato et non papa awa tomoni mutu songolo mutu pakala koki kosala na esiko et ça le marape ndenge wana bakie nango epai ya papa balakisi papa afimpi soki asepeli atie signature et ba nomination wana etangemaka ba responsabilité epesamelaka biso bandimi na musala oyo bapesi yo na kati ya nomination oyo papa asali nini anome mususu pe ndenge touti koloba ezalaka volonté directe ya ye moko papa Simon Kimbangu Kyanga. Mutu a proposé yete. Cabinet proposé yete, mais ye moko a pesi injection. Parce que azana pouvoir autre bengi yango pouvoir naé discrétionnaire, état que chef spirituel de l'église kimbongiste et représentant légal. Et pouvoir naé pesali illimité. Ce qui a décidé à lobby, awa na moni botier la papa songolo bozali dans l'obligation. Ya botia mutu oyo papa sali nini asengibi. Toye bien que na ba information oyo sali na possession na biso. To sali komona déjà ba série ya ba nomination et bandi. Après makambo oyo euti ko lega na lingomba. Ma série à ma nomination et bandi. Le 12 octobre, outi koleka. Ma série à ma nomination et bandi. Mingi na batu oyo bazali ko nommé. Ezali pe na batu oyo papa ye moko aponi. Misusu pe ezali batu oyo ba collaborateur. To ba mbuta oyo bazali ko travailler. Na kati ya cabinet ya Mokonzabule papa Simon Kimbangu Kyanga basali proposition et ba présenter yango epai ya Mokonzabule tata Simon Kimbangu Kyanga. Mais biso tozali koloba boye etake ba analyste spirituel. Tozota makambo na miso ya bonzambe. Tozota na makambo na miso ya bonzambe. Biso to komitika lisusu te tozala distrait spirituellement. Ndenge ba distraction spirituelle. C'est-à-dire bon nommer mutu oyo boyebi ete mutu oyo tango mosusu ko compliquer lingomba. Ça c'est une distraction spirituelle. Yango to lingaki to sala mbela na biso etake ba analyste spirituel. Et pas ya bande ko na biso o basala na cabinet. Esika oyo babongisaka makambo oyo tokendaka kopesa Mokonzabule. Toyebi ete mingi bapesi Mokonzabule pasi. Mingi kati na biso bandini topesi Mokonzabule pasi. Na esaleli na biso. Na ekateli na biso ya makambo. Topesi Mokonzabule pasi.
yango wana biso ba analyste spirituel tolingaki toloba baye mokonzi ya bule ezali konome mokumba epesameli bino pona kosunga lingomba mokumba epesameli bino pona kobundisa lingomba te mokumba epesameli biso na bino po ete topesa mokonzi ya bule maboko po ete likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ekende liboso totiami na bisika wana te po ete tobundisa lingomba totiami na bisika wana te po ete tobundisa bana ya tata Simon Kimbangu totiami na bisika wana te po ete topesa mokonzi ya bule pasi mais totiami na bisika wana po ete to accompagner tata Simon Kimbangu kianga na makambo oyo na devoir oyo ye azali na yango ya komema biso bana na ye ya komema lingomba oyo na bilaka oyo banvoila atikaki biso ba analyste spirituel tozali musika me miso na biso matoi na biso mabanzo na biso ezalaka na nkamba parce que toyebi ete nkamba nde ezali esika oyo esimbi bomoi na biso nkamba nde ezali esika oyo bomoi ya mokili efandeli na nkamba esaleli na bino ekateli na bino ya makambo ezala esaleli na ekateli oyo ekopesa bandimi pasi te ezala esaleli na ekateli oyo ekobundisa mokonzi ya bule te po toyebi bakomportema oyo biso bakimbangise tozalaka na yango ntango owumeli kofanda pembeni ya papa ntango owumeli kozala na kabine ya papa okomi kokanisa lokola mokonzi ya bule azali moninga na yo okomi kokanisa lokola mokonzi ya bule azali papa oyo yo na ngai tozali na bango na bandako obosani ya solo ete tata Simon Kimbangu kiangani azali nzambe oyo azali kokontrole mokili oyo akelaki yo na ngai oyo mpe akelaki nyonso na kati na mokili responsabilité epesameli biso mpo tosunga lingomba ebisika oyo yo na ngai mpe tozali ezali baposte ya mvite ezali baposte oyo tokoki koloba te nafandi awa mpo nakufa awa soki lelo esepelisi mokonzi ya bule aloba ete lelo yo oza lisusu wana te batia mpe mutu mosusu wana ezali makambo oyo ekotia lingomba na pasi te ezali makambo oyo yo na ngai tokobanda kosalela badiscours te kolekela yango ntango mosusu na baetandoike mpo na koluka défense mais soki epesameli na mokonzi ya bule ete yo lelo olongwa mpo ete moto mosusu akota ezali likambo ya bitumba te parce que avant yo ya wana mutu pe azalaki wana e mutu wana pe balongolaki ye nde yo osalaki nini koremplaçaki na se un message oyo tokopesa message uniquement pour na papa na biso pe papa Armel et tout pour na biso pe baye to proposaka bato oyo tozali ko nommer po ete mokonzi ya bule a nommé c'est-à-dire ndenge balobaka ete cabinet ezali responsabilité na bango bato tozali ko proposer pa ya mokonzi ya bule bazala bato oyo tozali ko proposer bango pona intérêt ya lingomba parce que lingomba oyo ezali likambo ya yo na ngai te ezali likambo ya bato nyonso soki tozali ko proposer mokonzi ya bule bato parce que mutu songolo yende mutu apesi biso mutu wana toyeba ete akosala na intérêt ya lingomba te akosala na intérêt parce que mutu songolo mutu apesi ye mutu wana awo baoloba bamisusu bakoya baoloba non bate
oyo azoloba analyste spirituel. C'est-à-dire tango tozali kobongisa proposition ya kokende kopesa epai ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Tosala effort tosunga lingomba ba proposition wana ezala pona ko défendre ba intérêt personnel na biso te. Ezala pona ko défendre ba intérêt personnel ya mutu songolo to mutu pakala te. Kasi ezala ba proposition oyo ekopesa mokonzi ya bule maboko, proposition oyo ekozala pona ko défendre intérêt ya lingomba. Kambe ezali na responsabilité ebele ya kotambwisa mokili, ya kotonga yango pona koyamba mabota na mabota, ya kotonga yango pona koyamba mabota na mabota. Me yo na ngai soki tozali kotia bato bien tozali ko proposer mokonzi ya bule bato oyo bauti par exemple na ba recommandation ya mutu songolo mutu pakala, est-ce que bato wana bako travailler pour na intérêt ya lingomba ou bien bako travailler parce que bauti epai ya mutu songolo, bauti epai ya mutu pakala? Pona nini tolobi ndenge wana? Parce que mokonzi ya bule mikolo elekaki alobaki yango ete ngai nano na nomi, c'est-à-dire ba nomination ebele oyo ebandaki kosalema na ba sentiment ya biso, surtout biso ba membre ya kabila. Donc nous avons l'obligation ya kopesa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu maboko na ndenge ya malamu oyo kopesa lokumu epai na ye epi epai na lingomba. Message na biso avant to quitter na place oyo na oyo etali makambo ba nomination. Message na biso epai ya papa na biso, papa Armel. Lingomba oyo papa na biso Armel tomoni yo na nomination obimi deuxième personnalité na nomination oyo uti kosalema na mouvement ya MSSK. Mikolo elekaki lingomba ekotaki mbutu likolo ya yo papa na biso papa Armel. Ba accusation esalemaki na makambo oyo elekaki. Vous avez résisté parce que na kati ya ba nomination, na kati ya ba accusation wana to bandaki koyoka yango limbisanga peut-être pour na kuzongisa makambo oyo parce que ezali makambo kala. C'est-à-dire biso etake bandimi tomonaki résistance na ngambo na yo, tomonaki résistance to étudier makambo ebele. Même mécanisme oye kosala lelo ozwi lisusu chance. Peu importe proposition oyo esalemaki, soit volonté propre ya ye moko mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani, soit volonté ya proposition oyo euti na nzela ya cabinet, mais responsabilité epesa melio déjà. Deuxième personnalité na mouvement ya MSSK chargé ya administration na finance ya mouvement ya MSSK. Ezali responsabilité monene parce que papa na biso papa Mpaku asa déjà mokolo makambo ebele. Je crois que yo nde muto kobanda kosala yango parce que ozali nano jeune elenge. Makambo ebele yo muto kobanda kosala yango. Message na biso eza soki otiami wana te parce que yo ozali na mbongo. Et puis soki réellement ozali mondimi ya solo luka o servir tata Simon Kimbangu Kiangani na ndenge ya solo. Otiami wana te parce que
bino bozali na mbongo otiami wana po opesa mokonzi ya bule maboko kamba il faut être et MSSK responsabilité ezali ya makasi ezala na côté ya sécurité ezala na makambo ebele otiami wana parce que mokonzi ya bule atie signature na ye na kati ya proposition oyo bapesaki soki mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani atiaki signature na ye te nde yo lingaki ozala deuxième personnalité ya MSSK. C'est-à-dire otiami wana parce que mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani atie linzaka na ye na nomination na ye. Otiami wana te parce que mutu songolo atiaki linzaka na ye. Otiami wana te parce que papa songolo nde mutu atiaki linzaka na ye te. Otiami wana parce que mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani atie linzaka na ye. Parce que oza na mbongo te. Et puis mbongo na yo te mutu esali ete ozala na. Mais otiami wana parce que mokonzi ya bule atie linzaka et puis amoni ete okoki kosala un plus pour na développement et bonne marche ya mouvement ya MSSK. Biso ba analyste spirituel tozali kononga dingomba oyo na miso ya bonzambe tozali kotala yango na liso ya bonzambe kaka ndenge toye koloba awa nde tango pe tokomona mabe tokoya koloba biso nyonso tosepeli opesameli mokumba po osunga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani osunga pe ngomba osunga pe ba conseiller ya mokonzi ya bule pe osunga biso basi opesameli mokumba te po bundisa bandini opesameli mokumba te po na ko protéger les uns et ba misusu bazala exposé opesameli mokumba po na kosunga mokonzi ya bule kosunga lingomba kosunga biso bandini kosunga pe likokaisa biso tozali kotala esaleli na yo elobeli na yo ekateli na yo ya makambo tokotala yango na liso ya bonzambe soki tomoni ya solo ete bososoli nano te biso tozali wana ndenge tozali koloba lere nyonso ba ambulance ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na moment ya urgence tokoya tokobelela kaka ndenge tokobelela po epesa yo mayele epesa ngai mayele epesa pe biso nyonso mayele mokonzi ya bule apesi yo mokumba parce que opesi ye mbongo te parce que ozali makasi te parce que amoni ete okoki kosala un plus eluka oprouve mokonzi ya bule contraire par rapport ya oyo nyonso bato babandaki koloba par rapport ya oyo nyonso biso mpe tobandaki koloba luka oprouve mokonzi ya bule contraire kobundisa ye te na esaleli na yo parce que papa songolo to papa pakala te moto asigné nomination wana po yo ozala mokonzi kobundisa ye te na makambo oyo yo kosala tout autour parce que mutu songolo mutu pakala azali koyebisa yo peut-être sala bo biso pe ba analyste tokotikala nsima te ozali wana mpona kononga mayema azali koleka na kati ya lingomba tozali wana mpona kononga mayema azali koleka na kati ya lingomba parce que baaudio na bino mikolo elekaki tolandaki yango badéclaration ya papa na biso papa apo mpe tolandaki yango meme ye moko mpe papa apo ayekola azala na mayele lingomba oyo eza lingomba ya molimo mosantu batambwisaka yango na ndenge ya divagation te toyebi baje ebele oyo papa apo aloni na kati ya lingomba
mais pour ça na biso ezali to changer bino bo changer biso pe to changer to sala makambo oyo ekosepelisa mokonzi ya bule to sala makambo oyo ekomona na miroir na miso ya bandi eza te ke na molili na kobatama tozali kobongisa makambo mosusu na polele tozali kosala makambo mosusu biso tozali kotala makambo oyo ya molili tozali koyeba soki esengi tobima tobelela tokobelela oyo ya malamu soki mpe esengi tobima tolobela yango tokolobela yango yango yo na ngai esika tozali tozala mayele lingomba oyo eza na mutu ata moko te ya kobeta tolo poste wana ozwi yango na ekivala ya mbongo te po biso toyebi ete nyonso oyo esalemaka na kati ya lingomba na biso tosalaka yango na ndenge moko ya bénévolat ou bien de manière volontaire ezala opesi ba million biso ebele topesa ba sacrifice ba papa na biso ba sacrifier ba misala na bango po ete lingomba oyo etongama mais to déclaraka te eza na mutu ata moko te oyo azwi éducation kimbangise oyo apesa contribution na ye po ete lingomba etongama aya kodéclarer alobaki voilà nga esika songolo na kolongwa te parce que biso tosali mingi parce que eloko boye biso bato tosalaki yango responsabilité epesameli yo ezali te parce que opesi mbongo ezali te parce que opesaka mbongo ezali te parce que yo ozali na mbongo po biso na kati ya lingomba tokoki koteka lingomba oyo te epai ya bato oyo bazali na mbongo lokola yo ozali na mbongo bapesi yo poste moko boye alors okomi kotraite mokonzi ya bule okomi kotraite bandimi okomi kotraite banganga nzambe lokola ndembo ou bien lokola babili oyo yo kobanda kobeta yango lokola Nintendo biso tozali kotala lingomba esika tozali komona malamu te tozali koloba yango po ete tobongisa mokumba epesameli yo papa na biso papa Armel zwa musala bapesi yo au sérieux keba na baconseiller pe mususu oyo yebi ete bakotia yo na difficulté parce que mingi tozali koloba ete tozali sima ya mokonzi ya bule mingi tozobundisa mokonzi ya bule mingi tozali koloba tozali sima ya mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani mingi tozali kobundisa et raison pour laquelle papa Mbenza utaki koloba yango mikolo euti koleka si je ne m'abuse pas entre papa Mbenza ou bien papa Simo Kimbangu Kiangani balobaki yango bitumba ya kati bitumba tozali na yango ezali na kati ezali pe na libanda c'est-à-dire bao bazali na libanda bazali kobundisa biso de manière d'une autre mingi pe bazali na kati bazali kobundisa lingomba oyo de manière d'une autre. Alors papa na biso papa Armel et tout responsabilité ya administration ya MSSK ezali na maboko na yo et papa na biso papa Mpako déjà komi mukolo ce qui veut dire yondo zali ko assumer responsabilité ya mouvement ya MSSK sécurité ya mokonzi ya bule sécurité ya ville sainte sécurité ya ba paroisse ezali na mutu na yo ezali na mutu na yo biso tozokengela lingomba na miso ya bonzambe sala mosala soki oyebi te luka bampaka baoyo balekaki bakolakisa yo malembe parce que kotambwisa mouvement ya MSSK na barigueur oyo ezalaki na ntango ya kala ndenge nautaki koloba na émission na ngai la fois passée papa Simo Kimbangu Kiangani likolo ya kotosa mibeko akotaki boloko na premier poste rigueur ya musala ezali très important pona lokumu ya lingomba pona lokumu ya mokonzi ya bule pona lokumu ya musala oyo bangwala bayaki na yango kati na biso voilà batata ba maman ba point oyo tozalaki na yango na mokomwa lelo na moni ete émission na biso mokomwa lelo tozwi tango molai je crois que totiki point moko oyo tokolobela yango na émission oyo kolanda mbala ya sima point yango nde tolobaki ezali oyo ba papa batikaki terme wana eloba maka bosala tosala oyo ba papa batikaki papa Fumambanza papa Simo Kimbangu Kiangani pe alobaka yango
posa na biso ezali tosala oyo ba papa batikaki. Prochainement nde to promettre bino to kosala oyo ba papa batikaki, mais biso to kopesa ba indice ya makambo oyo biso na yo tozali kosala, mais ezali oyo ba papa batikaki. Lolenge to kolobela yango ekozala pointe to bongisa na ba décision na ba changement to ba makambo misusu ko tozali ko bongisa ya lingomba toyeba ko bongisa ndenge ba papa batikaki, parce que tozali na yango na kati na lingomba ba problème na ba difficulté tozali na yango na kati ya lingomba ezali dû ya kozanga kotosa oyo ba papa batikaki na ba niveau nyonso, sur le plan administratif, sur le plan ya fonctionnement, sur le plan spirituel, sur le plan ya makambo ebele. Biso lokola tozali na miso ya bonzambe, tozali komona makambo na ndenge ya bonzambe, nde tokoluka topesa ba indice na makambo oyo ba papa batikaki, oyo pe biso tozali komona ete ba papa batikaki boye te, mais biso to changer yango, tokomeka topesa mo éclaircissement pona baye bazwaka ba décision, bayeba mbala ya sima, bayeba ndenge nini bakoki kobanda kobongisa malembe po ete tozonga esika papa Simon Kimbangu Kyanganya alobaki compteur à 0. Tozonga esika ba papa batikaki makambo nyonso oyo tokobanda kosala tosala yango ndenge ba papa basalaki nini, ndenge ba papa batikaki. Voilà batata ba maman, émission na biso ya makambo lelo tokosukila bawo. J'espère que oyo tobetisi libaku bolimbisi biso, mais ba émission na biso ndenge tolobaka lere nyonso ezali ba analyse spirituelle. Tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango na plaisanterie te, tosalaka yango po ete yo sepela te, kasi tosalaka yango po ete Nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango, kasi soki Nzambe asepeli te yo na ngai tokosepela nini. Ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyse spirituelle, nde tokotana na bino mbala ya nsima na ba version mosusu oyo tokozwa ndenge tolobaki chaque semaine tobanda kosala effort to produire bino émission moko to mibale po ete bino na ngai bisika bozali toyeba kosavourer ba émission ya analyse spirituelle. Boluka biso na TikTok, boluka biso na Facebook. TikTok na biso ezali S Kimbangu, et puis Facebook na biso ezali le Kimbangisme marche, et YouTube na biso ezali Africa 21 TV, et WhatsApp na biso bokotala numéro ezali wana, tozali na groupe oyo tobengi yango les ambassadeurs, esika nini tosangisaka mayele pe totiaka ba video na ba enseignement oyo etambolaka presque na ba paroisse partout dans le monde. Peut-être que bino mbala sima. Ciao. Bonjour à tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Marie-France, journaliste d'investigation et chercheuse indépendante au sein de la rédaction. Africa 21 est nouveau monde. À tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Kimpa Matondo, Kiabingeli, chercheuse indépendante et analyste dans le domaine de religion africain. Africa 21 est nouveau. Bonjour mesdames, demoiselles et messieurs, chers abonnés de Africa 21 TV, chers internautes. Je suis Guy Laurent Lobela Litanda, chercheur indépendant et journaliste d'investigation. Partagez, commentez et likez nos publications. Votre soutien permet à d'autres de découvrir ces vérités spirituelles. Merci pour votre fidélité et votre engagement précieux.
kate Kinwe salema mokili monso Sola ya solo buka so point tambe Nanse monso makoleka Kase la kayon zambe kole kate Kinwe salema mokili monso Sola ya solo buka si point tambe Sepela